moto ami commissaire archibishop parce que na oya mi oui parce que ba grade mususu na makambo nzambe ezalaka te ba komisa bango te so moto akomi archibishop sur le fondement de la Bible ezate parce que le seul archibishop elingi koloba nini moto azwi où il y a supériorité likolo baninga na nyonso archi donc moto azwa où il a supériorité comme souverain sacrificateur ya alliance bisoza nango eza Jésus Christ biso nyonso bishop je peux comprendre un ancien mais ancien des anciens wana eza ebonga nzambe akabolaka kembo na batu te bondima yango pe non ah ben non ngana kondima yango te. Ah bon? Donc, neti kombo ya archibishop continuer à bima bongo. Il faut que tu aies libanda azar archibishop te, azar archibishop te, azar pe bishop te. Oh. Oui. C'est quoi pas à la bishop pas à l'andé, pas à l'archibishop. Parce que Bible lobby bishop c'est-à-dire évêque. Un titre un lobby évêque face à la irréprochable. Azar la mariée d'une seule femme, banana ye bazala débaucheté, yazi ba corifité ba contradictoire. Cependant que ba critère wana Paul a pesi pour mutazala bishop. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, au tigal ouvert, n'engé to en tout cas, naza ouvert. Na thème nyonso moto, même moto moni que thème ya ye moko ye nango. Abike na thème nanga yoyo, to sala nango débat. To sala absolu débat. On dirait vous êtes trop sûr na yo. Obike ozo maloba na yo, ozo la trop sûr na yo na zomona. Te moni Jean Zoloba ki makambo to loba. Eza makambo to mona ki to simbaki. Donc ce que vous témoin oculaire, ce que vous témoin ya makambo nzambe. Ce que vous avez assurance de points. Bater avec assurance, même temps on communique au foi. Faut une assurance ko kobika. Tant que vous n'avez pas la débat, tant on a zolo baki na ndimi débat. Faut une assurance. Faut une assurance, une assurance. Église amna ba comment on dit? Église des saints, assemblée des saints ou bien église des saints. Église des saints. L'homme prudent voit le mal de loin. Satan mutaolongola Satan mutaolongola Satan na mokili lelo azate. Otuna kinga so baliaka Satan. Mutakoliaka Satan eza Christ na reine millénaire. Mais aussi longtemps na reine millénaire kokite. Satan okonye ko sala mutuma okangi azate. Donc batu ya mabe bakozala kaka. Pote nzamba sala ba vase d'honneur on a salut. Nzambe pe asala ba vase ya perdiction. OK. Boza ba gourou église na million eza secte ba gourou. Omoni assemblée de César na église minene na Équateur. Na église minene na Kisangani. Na église monene na Lubumbashi, na église bile na Kinshasa, na États-Unis, na France, na Pays-Bas, jusqu'à passer Philippe Mukengi akambaka. Donc ça na église belé. Et puis église à gourou, c'est-à-dire ça na mutu moko boy a chapeautaka église pe apesaka ba ordre. Biso ba église na biso mutu apesa ba ordre. Te ba église na biso ezalaka autonome na bisike fandi. Mais sauf que tu respectaka bato par rapport à ordre de venir. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba secte, tu ba secte za lokola ba église à combat spirituel. Oh. Oui. Ah bon? Za lokola ba église à combat spirituel parce que église ba oté ya bato ba longola bolingo na famille. Yango za ba secte. Ba emprisonner mutu. Ba kabolier na famille. Ba bike ba famille baza ba ndoki. Tala. Je crois que Togoloba Makambo, la Bible dit Jésus nous a rachetés par son sang précieux de vaines manières que nous avons hérité de nos parents. L'écriture dans la Bible, bana ba rendre et pas ba parents bolam basala kibango. Donc moi na ko rendre parents bolam ils a devoir. Na ko expliquer makambo be papiken. Omoni soki papa no zandoki be maman no zandoki. Et que ti lelo koli okomi mukolo. C'est kazaki na makoki ya koboma yote. Parce que monsieur Andoki, les amis, Satan a montré ça, égorger, détruire. C'est-à-dire, pourquoi Abomiote? Parce que nous avons un pouvoir d'Abomayo. L'homme prudent voit le mal de loin. L'église de maman là, ils ont une secte. Mais ce sont des sectes, ça c'est clair, ils ont une secte. Maman n'a pas ils ont une secte. Ah bon? Maman n'a pas sambela kuna? Oui, bien ça, mais ils ont une secte. C'est le lot. Oui, tu n'as pas bon, yo, ça a été. Non. Mais la Bible est claire, batumbali baola lambeto moko ken moko otika. Ça dit ngana ko obligé te mais na te akayi na yebisa ka ouvertement que si ko zali eza secte. Parce que ba preuve ba secte moni ba église oyo continue église oyo ko sambela. Ale ba kati yo suki nyoso ya mutu.
ba pratique wana na fondement apostolique exact. L'homme prudent voit le mal de loin. Exact. OK. Ça la gêne à 60 jours. Donc c'est-à-dire mutunyo so azana kindoki. Azana la gêne à 60 jours. Et puis bazana ba maloba kotsa bango soko koti na combat biso so za bandoki. Alors nga so le binanga ngana ndoki te na ondi makindoki te. Et lokola soi-disant prophète Ézéchias Mboko alobi ke ngana za ndoki pe église non parce que prophète a sa prophétité parce que na tuna ki a sa prophète ya donc bien prophète à ministère. Il y a le prophète à ministère. Mais ba écriture nenga za ko répéter yango. Na peso exemple moko alobi que le 2 témoins après enlèvement de l'église ba côté pendant 7 ans. Et comment la Bible n'est pas tête. L'homme prudent voit le mal de loin. Ce qui est la doctrine n'a pas se repentir. N'est la doctrine sur le terrain de l'église. Mais il y a des fois ça me beaucoup à Satan. Et puis azo comprendre qu'il y a deux sens. Tozana kindoki bandoki ba pumbora na butu. Mais tozana kindoki o Paul azo lobana Galates 3 alobi qui t'a fasciné nanya lokiyo pour osala makambo. C'est-à-dire moto moko baza ko tambola malamu ba lokiye. Bambuku baza bandoki baza ko loka bato ou baza ko tambola na ko banga nzambe. Wana définition Paul pona kindoki ngaite Paul l'apôtre Paul na Galates 3. C'est-à-dire qui t'a fasciné pour osala ensorceler. Ba enseignement bambuku neza ko ensorceler za ko loka bato. Premièrement mbuku aza Constantin. Na émission kaka d'un clé d'œil boy mbuku boy dim. Mais na église na zo akadim. Oh, il y a Zoadim. Oui, bandimi na je crois que ce qui n'assemble la église on a repéré ça sous dimte. L'homme prudent voit le mal de loin. Namoni azo senga secours et pas ya jifefo. Azo senga secours. Tala. Omoni Rwanda Mikonozora monaka ekeko makolo nango ezalaki à moitié argile, à moitié fer. Bible lobi lokola fer na argile ekiko yokana te. Bako semé na ba alliance mais bako yokana te. Beaucoup bako sangana na Jephté. Parce que il faut nga croire que église yanda église yo bat basangana ezalaka te. Mais mbuku azana église. Mbuku akosangana na ifongete parce que il faut nga croire kana baptême te. Mais mbuku akura kana baptême. Parce que batomi balewan. Bazulinga basangana. Mais ekosimba te parce que basa va tumba yo mais basa la moropo ba comprendre ou bi mabouine ou bi wapi basa na même doctrine te na même doctrine te. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba pasteur ya bangulu mais olanda ngo pe oui ba pasteur ya bangulu pe na bangulu moni bangulu basiliki moni ngulu basilika na kati ya bergerie donc ça dit to ba ke l'église ba kenda za no église ya bangulu ko bangulu bazo ganga moto moni pena moto azo sauter mso si marché azo peti na miranga moto mbulo yo retour à l'expéditeur ndoka ngulu ndoka pasteur donc pasteur na zangulu donc so pasteur na ngulu c'est que bon kutu wana kutu donc salité ya kosakana te. Ah la 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 la. Nga mama na ngasambela na komba. Osi omona mama na azo sambela. Alobi na koti na kati ya avion. Na charger ba bombe na kati ya avion B50. Na bandi ko bombarder boum 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 boum. Yemo boum boum. Pour ba pasteur ba ngulu enseigner. Donc à comme ça maman ngulu. A comme mangulu. Or Bible lobi nous n'avons pas la Bible tumbo tozo bunda. C'est bitumba nzoto te. C'est bitumba molimo. Poto longa yango, faut to apena ba arme spirituelle. Ce qu'on va dire que tanga ba arme spirituelle. Foi, vérité, ceinture, zèle évangile, épée de la parole. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba arme to bunda nango eza makila. Okoye ba église ya bangulu ndengeni. Oye ba église ya bangulu parce que eza église oyo makambo nyonso basala kezalaka conforme na parole de Dieu te. Bapesi batu prophétie ane bokomona ane petit sili bamoni eloko moko te bamoni pelo mote mutu po tu na zate bomoni église babi bon ane biso tolata basinga rouge ondenge eza bona kati église ane biso tokoya na le 30 tokoya na blanc ba église andenge wana ba ke sa ba église ya malamu te ba église ba tchaba na mutu soko bombo ya mutu eza malamu te bazo loka ekaka te banduki kaka non
makamusi comme la na vie ben preuve nzamba sala kampote moto aya kundimela nzambe ta l'aveugle né abutama aveugle ba ikol batuni est-ce que yemta sumuki ba parane ba sumuki habité azalaki bopo kembo na nzambe emonisama. Dieu se glorifie dans beaucoup de choses. Omoni batanga la Bible malamu te. Bible lobi la berceau de l'Éternel qui celle qui est enrichi, ça ne se fait suivre à aucun chagrin. Est-ce que nzamba ko pambolo poko na problème na mosina yo? Nzamba ko pambola yo poko menemi na bato. Nzamba ko pambolo mbongo ebele poko na basi ya bato. Te oko ba pe na mbongo wana ezanza mtapesi yo te. Poto ko ozangi kimia na mibali ya bato ba ko boma yo. L'homme prudent voit le mal de loin. Mbongo mimi na liwa. On ezali pamboli te panza mete. Nzambe soka pamboli mutu faut sécuriser mutu wana. Yango moni ba ensemble ba ngulu. Ba ba kosambela. Te makila naza kobela makila ma Yesu, makido yazo tuki ba te. Siko ba ngulu pe ba linga place wana to. Ba be ngulu yo so mona ngulu a changer environnement. Baninga tango kokie. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Yo sauti pa. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se beni kopopo lipokuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Pena kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que y a moninga na yo? Toza baninga na bango. Toza baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazala moninga na yo te. Papi Gene nazala moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Jean-François Koufeli Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yo te? Est-ce que Gaza Moninga Naza Moninga Yote Papi Gene tolobe la vie? Azalaka Moninga na Yote, je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana Moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie. Azalaka Moninga na Yote. 4 fois, peintre, Washington, le grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobe la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobe la vie Papi Gene nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobe la vie Papi Gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzi, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos, et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname,
poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Yuniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très très abordable. Notons que Yuniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur Guincestrade 92A 9300 à l'Ost et Guincestrade 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniché Banzé, la fleur du jour. Yuniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Yuniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Yuniché Banzé. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko zala desité. Boko sepela. Chers amis, bienvenue chez vous. On a le bac à chaque fois. Eza et pas inabino. Merci na confiance au boza kopé sabiso. Merci na disponibilité oyo boza nango boza ko accorder na émission oyo. Merci aussi na ba oba fongola biso ba porte tokota na banda ko na bino. Merci à vous. Kimia penza ya Nzambe et umela makati ya mabota na bino. Encore une fois, bonne année 2026 oyo na lobaki moi ba changement makambo moi ebele et kozala on a tout le belle vie officielle. La porte est grandement ouverte de tous les pour les pasteurs, les hommes de Dieu, les docteurs en parole, les utilisateurs de l'écriture biblique. Tous on a besoin de bino. Boya awa parce que makamboko le bezali. Mon peuple périt faute de connaissances. Connaissance en la nini yangoyo. Pour makambo za moi belé batama na sima makambo yo. Ba ça absolument dit amen. Yo pour le bien amen. Té. Donc il faut que nous allons voir bandimi à bérer. Donc vous allez bérer vérification et vous allez à très bientôt au Moniawa plateau to panza comme genre mon boy à tous en États-Unis de toute façon ba débat il y a makambo il y a Nzambe kolisaka pour ko bateko te manzambe faut bo batanga ngopani parce que nous sommes tanga bien donc peut-être voilà. Encore une fois, on a yambali sous les docteurs, docteur Ngongo, docteur Ngongo, on a yambali sous les lots, on a yambali semaine passée et ça là que et moi, dans mon commentaire, belé bateau abino, yambali sous.
yo na yambié to meka kosola Washington grand pays d'Amérique merci na yo Émile Bamba de Zurich merci on a baza grande équipe à Tolo Belavi Didier Yi merci nazomona lisusu Jérimbo na Canada pourquoi pas Picho Pacho Sota Likonko na Norvège na banano le docteur Yaliloba tout solo là docteur bonjour bonjour Papi Gen et c'est mon soeur Monayo bonne santé santé ça bien et là ngaka sa kuto kimat oh ngam na lancer défi na bi que moto nyonso azana makoki ya ko s'exprimer na ba débat ba parole ya parole de Dieu aya akimandeni ngana kimate donc ça dit o tikale pena ouverti siko naza ouvert soko même olingo uta Londres olingo uta soki Canada olingo uta soki Kinshasa olingo uta soki mboka olingo uta naza ouvert na débat parce que biso tolandaka totambola na lokolo na sima Jésus Jésus na 12 ans ba parents na bakamwaki bazo komona azo sala débat na ba pharisiens na kati ya temple donc c'est-à-dire Jésus est mokopé azaki no moto ba débat ba Paul bazaki bato ba débat soki moto azo boya débat c'est que aza bien nourri suffisamment na makambo nzambe te yango peut-être ça ko kimisa débat donc tisikoyo ozo confirmer biso naza vraiment ouvert moto nyonso pasteur évangéliste évêque soki na nyonso na moto ami commissaire archbishop parce que na oya miko oui parce que ba grade mususu na makambo nzambe ezalaka te ba komisa bango et so moto akomi archbishop sur le fondement de la Bible les athées parce que le seul archbishop linko lobani moto azu où il y a supériorité likola baninga na nyonso archi donc moto azu où il y a supériorité comme souverain sacrificateur ya alliance bisozanango eza Jésus Christ bisonyo so bishop je peux comprendre un ancien mais ancien des anciens wana eza ebonga nzambe nzamba kabolaka kemore na batute bondima yango pe non ah ben non ngana ko ndima ngote ah bon donc neti kombo ya archbishop continue na bima bongo donc faut que libanda za archbishop te aza archbishop te aza pe bishop te. Oh oui. C'est quoi pas à la bishop pas à André pas à l'archbishop parce que Bible lobby bishop c'est-à-dire évêque un titre un lobby évêque face la irréprochable à la mariée d'une seule femme banana ye bas la débaucheté boyazi ba corrifité ba contradictoire cependant que ba critère wana Paul a pesi pour mutaza la bishop azana ngote aluka bazana ngote baza ba bishop te donc au monde on a bishop kingani bishop non mais yo banda kala no saka parce que mambo zolo balelo yo ya makambo biso to mesana nango déjà to avala yango to mela yango mais lelo yo c'est biso qui par exemple de le biao bishop wana archbishop wana ezalaka te azo mériter yango te mais tout le monde normal te na into personnaliser débat pour bato te mais les termes archbishop ouais ezande ebongami kana Christ. Okay. Donc moto mokilo yo pasteur akoko archbishop te akoko comme bishop comme un ancien mais pour comme un ancien il faut remplir ba critères oyo ezosenga yo comme ancien donc benga to ancien de zaka te wana ba ancien te baza ba doyen donc moto ma umeli na kati église a rempli ba critères te tellement umeli trop abimbe basuki pembe na kati église ba begi ancien mais par rapport ya fondement le bananzambe az ancien te OK. Alors, donc, au Tigal ouvert, n'engé to en tout cas, naza ouvert. Na thème nyonso moto, même moto moni que thème ya yemo kwa ye nango. Abike na thème nanga yoyo, to sala nango débat. To sala absolu débat. On dirait vous êtes trop sûr na yo. Obike ozo maloba na yo, ozo la trop sûr na yo na zomona. Te moni Jean Zoloba ki makambo to loba, eza makambo to mona ki to simbaki. Donc so oza témoin oculaire, so oza témoin ya makambo nzambe. C'est quoi aux assurances de points bater avec assurance même temps on communique au foi faut dans l'assurance ko kobika tant que on a une sala débat tant on a zolo ba na ndimi débat faut dans une assurance faut dans une assurance peine assurance église amna ba comment on nini église des saints assemblée des saints ou bien église des saints o basi bakangaka ba kitambala ba tira ba suki belé na ba sile bota bango vous savez bon point botika basi bon pourquoi te wana mutaloba ki eza ko concerner kaka prophète soi-disant prophète Ézéchias Mboko je crois que yo fani na mboko soi-disant yo umeli na mboka oyo je crois que mona ba musulman ba taka ba niqab ba birka ba taka ba bloko est-ce que so mona musulman moko si le bimena ka tsuki
c'est que si les bimi moi c'est nakati suki po chaki kitambala c'est kaza propriété et loko liboso moi c'est aswana kana nzoto naye eza suki ben na bible nga nazanango na 1 Corinthiens 11 et lobike soki moi c'est linga sambela il faut voiler mutu pona ba ange mais namoni que le soi-disant prophète Ézéchias Mbouko atanga la Bible malamute. Tanga oui oui. Oui, sur makambo lisusu. Atanga la Bible malamute. Alobi que balobi que chevelire à moi c'est voile. Omoni je crois que tout dans ba pays moko instruit hein, pays à Molière. Na français ceux qui batie point d'exclamation, batie virgule, batie point virgule, batie point d'interrogation. Soko olobi phrase et que longoli point d'interrogation. C'est que phrase et perd de sens na yango. Tant bazo tuna ke chevili repesa mi loko la voile na 1 Corinthiens 11, balobi est-ce que sou ke pesa mi loko la voile exact question interro négatif. Donc c'est que so motakomi azuka ka loko tika ndengo no moni Bible il faut kotanga ka Bible malamu moni mukolomoko roi Nabucodonosor alali aloti ndoto pe na tonga bosani ndoto abengisi ba sage nyonso bazaki na Babylone abi soki ba pesi ndoto te ba pesi pe explication ndoto te akobonga ba sage nyonso alors Daniel akendaki kosambela ba pesi ba répéter na nzamba lakisi Daniel na ndoto ndenge ezalaki et puis nzamba pesi Daniel explication ya ndoto c'est-à-dire avant au pesa écriture sens il faut non au répéter écriture ndenge komami ndenge lettre komami soko déjà au tangi mabe au comprendre mabe au expliquer pe malamu te donc azana ba problème azana ba ikai na miso il faut andi matocha ko lire pour mona malamu bana ba cha ibino oui va cha ko lire mais na ebisa ki yo awa na émission eleki na biki azar reprochable ya le biazolo kamakambo ngana sala lukana sala ba investigation mais nga sans investigation tant on a cette émission ko to sala ki do émission na téléphone nga awa batindeli ngai makambo ya salaka mais naza na tawana te batindelo makambo ni mais nezilanga na ulakisa na ulakisa yo mais na kopesa ngo mutu te o eza kombo na eza Ézéchias Mbouko Kasongote donc naza na tina te ya kozwa biloko oyo na ki facilement ko solola na ye na sale Matthieu 18 soko gagner frère na yo gagner qui n'a que ne ko exposer à salaki bo mais toutefois on a passé conseil Bible lobi soko lingo cha offrande likolo ya hôtel au monde ko zana problème na moto ko ende ko cha te déposer yango nanu na se kede ko yoka na moto wana de na simo ya ko cha offrande likolo ya hôtel Bible lobi sous na verset mi balé lobi boy na Luc 19 tango Zaché amatina sycomore Yesu ya bi Zaché na ndako na ye Zaché ye moko par le Saint-Esprit ebisi Yesu na ko kabola biloko na nganda ba pauvre iloko ya moto na botolaki na makasi na kozongisa yango minde mais soko zwe loko ya moto soko bongoli motema lokola Zaché. Mais qu'est-ce qui prouve que eloko nous allons les africains cause kombo na ye mais qu'est-ce qui prouve réellement qu'ils a vrai parce non, que mais ezana ba audio non ezana ba possible ezana ba audio sauf que soko ye moko a permettre ngai soko moni que za manipulation a permettre ngai na tiango na exposer ngo pona ba mais ni mutu ngo wana poni ye pa yo le katebo non mutu wana ebisinga za mutu ebisinga za kawate mukuta je garde un peu anonymat de bateau ko nga mutu pa sabela oui ebisinga nga ebisinga ndenge na za na émission boye ndenge soko ndenge permettre nga soko na bengi les tous en émission te mais pas ni ye ko le katebo non au monde batu nyoso baza lolenge na été ce sont des chrétiens batu na baza basambelaka OK ce qui a permettre ngai soit permettre ngai parce que naza ko respecter comme chef du peuple et naza ko respecter comme papa comme père pour na respect donc soit permettre ngai alobi que eza falsification ngai nazu biloko naza nango awa na tiango na permission na ezala te ke ngai na exposer mais yebage démarche nous salama na CC démarche na yo démarche ko yeba yo bien nous salama na CC est-ce que bien démarche nous salama tala pozwa démarche ya moto omondi lelo éternité sangisi mokili ozo se rappeler que ceux qui na Lyon ozo se rappeler ceux qui na Lyon ozo se rappeler na plusieurs fois na Lyon oui
Natanga à Lyon. Oui, on a plusieurs fois. Ok, c'est bon. Toi, continue à Bissau. On a fait le rang qui Nabi. On s'est rappelé. Non, mais ça. Il y a une démarche. Il n'y a rien à Lyon. On a fait l'église à Lyon. Donc, on a frère invité qui a fait l'église. L'église est là. Donc, on a fait qui moi aussi à Moutou. Non, je n'ai pas fait ça. Et on a fait ça pété. Yo, Ezekiel Samboukou alobi oza prophète Ezekiel Samboukou alobi ozali Balthazar spirituel. Ingela sana ni ngana expliquer biso Balthazar spirituel. Bon, yemuto ayebi parce que comme moi de Balthazar mo bangi sabatu yemuto ayebi ba mot baza ko utiliser yango. Et ayebi signification mo Balthazar. Ngai na bi signification mo Balthazar te nan premièrement. Mais en termes d'information, il y a Makambo, il est kakana. Ils sont tous informaka. Azaki moto azaki n'impliqué moko aggravé. Mais pendant tant que nous sommes à l'endroit émission na mokola le kakia. Si on azalaki moto yo nazalaka suriété. Nazalaka na basi par là. Bien azorambon ngabatu. Mais azana pas information pourquoi zo lancer appel. Ngana lancer appel te. Ngala lancer appel pour na été. À vérifier. Je crois que vous avez mieux placé. Oye ba na bato ba yebingai. Après émission bato ba yebinga osola ki pe na bango boye bani quand même boza peut-être bato ba génération moko bien boza mokolo ba quelques âge non mais boza remba soki naza na vie ya mabe moto moko a exposé ngai moi je naza na likamte je me repentirai soki naza tala soki baluki omoni yango na lobaki que eza na manière à ko gagner bato eza na manière te ya ko joyer pour na ko réduire non mais savent que procédure ba okene nango ezo même évangile na perfection te omoni Saoul azako yokana na David te mais baké bituma Saoul akufi David tango azolela Saoul alobi ke baye bisa bana basi ba Philistin te parce que bakoyemba les chants de triomphe c'est-à-dire kokwea moto na nzambe kokufa ya moto na nzambe eze sengo pona bato musute d'ailleurs nzambe ça c'est on est Ézéchiel nzambe alingaka liwa bato masumu te nzambe alinga moto nyonso a se repentir ya yazo sala musala wana ya kubeta bato zonso bato na nzela avant koma na niveau il faut ko engager nos procédures Matthieu 18 osoli na frère no ayokite engager moto moko moto wana ayokite ndio ko koma na ko exposer bato omoni Satan moto olongola ba Satan moto olongola Satan na mokili lelo azate otuna kinga so baliaka Satan moto akoliaka Satan eza Christ na reine millénaire mais aussi longtemps na reine millénaire ko kite Satan okonye ko sala moto mo kangi azate donc ba ya bato ya mabe ba ko sala kaka pote nzamba sala ba vase d'honneur on a salut nzambe pe asala ba vase ya perdiction. OK. Vous avez gourou église na mino les secte ba gourou. Omoni assemblée de César na église minene na Équateur. Na église minene na Kisangani. Na église monene na Lubumbashi na église bien na Kinshasa, na États-Unis, na France, na Pays-Bas, ici pasteur Philippe Mukengi akambaka. Donc ils ont une église belé. Et puis église à gourou, c'est-à-dire ils ont moto moko boy a chapeautaka église et appelle ça ba ordre. Ils ont église na besoin d'appelle ça ba ordre. Te église na besoin de ka autonome na bisike fandi. Mais sauf que tu respectaka bato par rapport à ordre de venir. Yana bato musuba ki liboso na ngai, et puis bato musuba te yakinga, oh je leur dois de la déférence. Mais koloba ke ndenge za boyke to bloka ka bato. Ils ont na gourou moko mutu mo appelle ça ba ordre. Na samena ba samena biso sala makate. Ils ont la répéter. Ils ont la raté. Secte mot très dangereux. Non. Est-ce que secte n'est pas dans secte ils ont ouvert. On a pas na Île-de-France ça. Dans une église moi qu'on a vu Villeneuve-le-Roi aussi qu'a passé bâtiment Kamba. Dans une église mususu na Corbeil et son ici qu'a prophète Bilia Kamba. Dans une église mususu na nei présence ça ils en a passé Crispin. Dans une église donc en tout cas tu as l'église Bilia. Dans Île-de-France kaka. C'est que ce que ça secte que ça secte ils ont le mot caché. Ils ont na ba loi moko boye oyo e bornaka batu pour ba s'en sortir te. Ba secte tout ba secte za lokola ba église à combat spirituel. Oh. Oui. Ah bon? Za lokola ba église à combat spirituel parce que église ba ote ya bato ba longola bolingo na famille. Yango za ba secte.
emprisonner mutu bakaboli na famille babike ba famille baza bandoki tala. Je crois que tokoloba makambo na avancé makambo na koloba te. La Bible dit Jésus nous a rachetés par son sang précieux de vaines manières que nous avons hérité de nos parents. Écriture dans la Bible bana ba rendre et pas ba parents bolam basala ki bango. Donc moi na ko rendre parents bolam ils a devoir. Na ko expliquer makambo be papi ken. Omoni soki papa no zandoki be maman no zandoki. Et que ti le lokoli okomi mukolo. C'est kazaki na makoki ya koboma yote. Parce que monsieur Andoki, les amis, Satan a montré quoi égorger, quoi détruire. C'est-à-dire, pourquoi abomiote? Parce que nous avons apprécié le pouvoir d'abomayo. Parce que nous avons un programme où nous avons il faut que ça nous kill. On va dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplisse. C'est-à-dire, dessin en Zambo aussi longtemps et que ça m'a vie noté mukolo yo koti na kati ya vase de terre. Pour nous autres, ils ont vase de terre. Yo ils ont yoté, ils esprit ils ont koti na kati ya vase de terre. C'est-à-dire, ils ont un programme moko bien établi. Oyo aussi longtemps quand on a koki samité, atabando ki abokili mambasa ngani babomo okufate. OK. Dans l'église de maman là ils ont secte. Mais ce sont des sectes. Ça c'est clair, ils ont des sectes. Maman nanga sambela kuna, ils ont secte. Ah bon, maman n'a pas sambela kuna. Oui, bien ça maintenant combat, ils ont secte. C'est le lot. Oui, tu n'es pas non. Mais la Bible est claire. Ça dit qu'on est obligé de faire ouvertement que si on zali, ils acceptent. Parce que la preuve est la secte. L'église, oyo côté de l'église, oyo kosambela. Allez, bakati yo suki nyoso ya mutu. La pratique wana na fondement apostolique exacté. Exacté. OK. Ça la gêne à 60 jours. Donc c'est-à-dire mutu nyoso azana kindoki. Azana la gêne à 60 jours. Et puis bazana ba maloba kotsa bango soko koti na komba sika biso soza bandoki. Alors ngaso le binanga ngana ndoki te na ondi makindoki te. Et lokola soi-disant prophète Ézéchias Mboko alobi ke ngana zando ki pe église non parce que prophète a sa prophétité parce que na tuna ki a sa prophète ya donc bien prophète à ministère il y a le prophète à ministère mais ba écriture nenga za ko répéter yango na peso exemple moko alobi que le deux témoins après enlèvement de l'église ba côté pendant 7 ans et comment la Bible nenga na tête les deux témoins après l'enlèvement de l'église ba côté pendant 42 mois ils ont représenté 3 ans et demi au moins prophétie ce qu'on place en mabé l'espace na temps au qui au sa foi ba te belé pour na salle ce qui na doctrine na biso à se repentir te n'est doctrine sur le terrain de l'église mais il faut ça m'ta que les mambo Satan et puis azo comprendre kindo keza na décence tozana kindo ki bando ki ba pumboka na butu mais tozana kindo ki o Paul azo loba na Galates 3 alobi qui t'a fasciné nanya lokiyo pour osala makambo c'est-à-dire moto moko baza ko tambola malamu ba lokiye bambuku baza bandoki baza ko loka bato ou baza ko tambola na ko banga nzambe wana définition Paul pona kindoki ngaite Paul l'apôtre Paul na Galates 3 c'est-à-dire qui t'a fasciné pour osala ensorceler ba enseignement bambuku neza ko ensorceler za ko loka bato premièrement mbuku za Constantin na émission kaka d'un clé d'œil boy mbuku boy dim mais na église na zo akadim. Oh, Yazoadim. Oui, bandimina, je crois que ce qui n'a semblé à l'église, on a repéré ça sous dimte, parce que mon thé, il y a un qui a validé pour ça, à 5 dim. Et puis, nous avons 4 papiers qui sont na moni azo senga secours et pas ya jif et fond. Azo senga secours. Tala. Au moni, Rwanda Mikonozora monaka ekeko, ma colonne ezalaki à moitié argile, à moitié fer. Bible lobi loko la fer na argile et qui koyo kanate. Bako semé na ba alliance mais bako yokana te beaucoup bako sangana na jefte parce que il faut nga croire que église yanda église yo bat basangana ezalaka te mais mbuka za na église mbuka ko sangana na ifungi te parce que il faut nga croire na baptême te mais mbuka croire na baptême ce que batomi balewan bazulinga basangana mais écosimba te parce que ça ne va pas tumba yo mais bazana malamopo ba comprendre obi mabouine obi wapi bazana même doctrine te bazana même doctrine te et puis mboko aza reprochable baza doctrine mon côté donc so basanga yo pour reprochable naza
au modi les problèmes que batunde baza roboy nga naza humain mutu moko oyo aviva na mokila sala lisumu te eza Yesu. Est-ce que yebi pona nini tango bazo bamba mwasi oyo azaki na perte de sang baza mwasi bakangaki na ekobo mutu moko ta kwa ko bamba banga pona nini po Yesu atune question ka moko abikati na bino oyo asali lisumu te azwa libanga abamba mwasi wana so Yesu atunaki kati na bino oyo nano asala ekobo te abamba mwasi na ngako fa sur place. C'est-à-dire mutu muso atasala ki ekobo te mais mutu muso ta mususu azwaki mbongo ya bato loka bato afuti te ekomi lisumu mutu mususu aza songi c'est-à-dire mutu na moto azalaka na partie moko faible oyo évangile eza na mosala ya kosala po alonga dans la faiblesse aki dans la perfection. C'est-à-dire na koloba te kene naza parfait non wana Yesu akufelaki ngai te mais Yesu akufelaki ngai parce que nazalaki moto na botami na mwasi na kozala pureté liboso na Nzambe. Yesu abotami oyebi makambo Nzambe bato bana ba compréhension te omoni na kopesa langage moko ezalaka simple. So bébé akufi abotami akufi babio aza angelo ya Nzambe yanga na akufi asali lisumu ta kelola non mutu nyonso tanga abotamaka na lisumu adansalaki soki ba parane babongoli mitema te mwana wana abotami akufi akeli felo. Ah bon? Oui. Oh. Ba parents ba sanctifier ka moi. Soki parents donc to ba bébé li felo tout droit sans amplification. Direct sans amplification. Pourquoi? Parce que motonyo se tanga abotamaka na lisumu ya Adam. La lisumu donc obotami déjà, c'est-à-dire obotami na corps du péché. Yango moni perfection longo la nzoto ezalaki corruptible et comme ça incorruptible au travers de l'évangile. C'est comme ça mwana botami. Mwana ngo abotami papa naza motamasu. Mais akei mbala moka kobika te. Yango OK. OK. Alors olobaki kobelela makila na Yesu eza mabe. Et puis olobi que non kobela makila ma Yesu eza biblique te. Est-ce qu'il y a normalement bon zoloba? Oui, je crois que parce que maintenant on a toute une question wana. Na bi keza ba to belé ou ba bela balobaki. C'est-à-dire tozobi kaka na makila na Yesu mte bikisa biso. Par la grâce de Dieu, par la grâce, c'est-à-dire makila ma Yesu ezikisa, makila ma Yesu etumba. Yo bisko makila na mabe na ndenge nini mekana ko expliquer biso siko oyebi nazaka na momesa na kotambola na Bible te mais na tambola na Bible je crois que ça pour to expliquer le ko babengi makila ma Yesu et c'est très important bato bayo kanalito ya kolinga ko yoka mutu na ninazo Bible na utanga ka ba écriture mibale poto zo temps pour les émissions émission eza naza ko te na église esika na kambaka pote nazo tango ebele nazo zwa écriture moko na Bible awa nazo zwa Lévitique 16 nazo tanga noki na tanga ka écriture noki na verset 15 balobi boy il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, il emportera le sang au-delà de la voile, il fera avec ses sangs comme il a fait avec le sang des taureaux. Il fera l'aspersion sur la propitiatoire et devant la propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour les sanctuaires à cause de l'impurité des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de l'impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il rentrera pour l'expiation dans les sanctuaires jusqu'à ce qu'il fera l'expiation pour lui, pour sa maison, pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra le sang des taureaux, des boucs. Il mettra sur les cornes de l'autel pour toujours. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il purifiera et le sanctifiera à cause de l'impureté des enfants d'Israël. Nazo écriture à Souka. Hébreux 5, dans le verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes, établi pour les hommes dans le service de Dieu, en fait de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir les sacrifices du péché pour son propre péché, comme c'est du peuple. C'est-à-dire, Makila
musala nango ezalaka nanu nini Israël. Parce que makila ezalaka na musala moko. Je crois que ata okoyeba Bible na mozindo te moyebi eloko mabenga tabernacle na Bible. Tabernacle ezalaki ndako moko ezalaki na 3 parties. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Na parvis ezalaki na eloko mabenga hôtel des holocaustes. Bazali kotumba banyama. Sikoyo Nzambe tango moto asumuki pote moto azwa bolimbisi ya masumu. Nzambe na kati ya provision na création. Nzambe akelaki nyama liboso ya motu. Na 5e jour Nzambe akeli nyama, na 6e jour Nzambe na 6e jour Nzambe akeli nyama ekokela motu. C'est akeli moto na provision. Soki moto akwei pote moto azwa pardon du péché, Nzambe akozwa nyama a sacrifier na place ya moto. Sikoyo Nzambe ayeko instituer loko babengi sacerdoce. Atie sacrificateur pour atie sacrificateur pour na lisumu. Soki lisumu ezate sacrificateur pe azana tina te. C'est soki le peuple azo sumu kate, soki lisumu longo na mokili. Isupe batei to ko servir sur le loko moko te. Donc Nzambe tango atie souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur wana akota na lieu très saint une fois par année. Akota mbami balete. Akotaka une fois. Mais tango akotaka une fois amemaka makila na corne. Je crois que autant la Bible oyebi que Saoul apakolaki mafuta na fiole, David apakolaki mafuta na corne. Siko tango souverain sacrificateur akozwa nyama a égorger nyama wana. Akozwa makila tena kati ya corne wazanango. Mais na hotel wana esika ye abomaki nyama. Batia maseke mine na hotel. Akozwa makila apakoli yango na hotel. Siko makila ndambo etikali na nzoto na ye elamba alataka elamba souverain capital alataka batiaka 12 pierres awa na katikati pe batiaka 6 pierres na épaulette gauche na épaulette droite. Donc amemaka peuple liboso ya Nzambe. Pour peuple a agréé bato. Tango souverain sacrificateur me liboso na Nzambe, c'est-à-dire souverain sacrificateur a même makila. Donc so makila ezata ko agréé bato te. C'est-à-dire tango ba makila akeko so ba makila na likolo ya pospiciatoire. Esika moko ezalaki ba benga arche de l'alliance. Ofidi ko moko ezalaki likolo na kati nango ezalaki na verge d'Aaron, ezalaki na man, pe ezalaki na table de proposition. Tango ko sopa makila wana likolo ya pospiciatoire. Siko akoya kozonga ndaye ko pambola peuple. Elingo lo banini. Sacerdoce donc ane wana oya sopi makila. Bana Israël nyonso babenga Yom Kippour bazui pardon du péché. Yom Kippour bazui lo babengi pardon du péché. Zaka fête annuelle ka une fois par an nakota mbami balet na liete bakota deux fois te bakota mbami bakota kamba na makilo ane sopanaki ekoti esopanaki baki osubona na pospiciatoire tango azongi le peuple azui pardon du péché. Siko soki peuple asumuki lokola Nzamba agriaki sacrifice annuel peuple na komasu nyama baebe égorger nyama avant ba égorger nyama atie maboko ne likolo nyama a confesser masumu na ye. Allez, ya zongi na ye azu pardon du péché, c'est-à-dire azu pardon pour te pardon ya munene ya sacrifice au souverain sacrificateur la salaki et c'est pardon du péché. Ce que Bible lobi boy Yesu tangwa ye makila ba nyama na bakila ba buku batoro ezalaki kolongola lisumu te, ezalaki ko couvrir lisumu. Ba souverain sacrificateur bazako mema ba nyama bango moko po apesa nano mbeka azako pesa nano mbeka pona lisumu na ye moko sima pesi mbeka pona famille na ye sima yeko pesa mbeka pona peuple yango na lobaka na batu boy atanga na za pasteur so ngi na sambela pona yo na kobana ko sambela pona nga moko sima na ko sambela pona famille na ngai ukoza na 3e position yango moto po asambela muta sambela ka malamu nanu ye moko nanu po mokolo likambo azali siko tozonga na makambo toloba siko Yesu tango aye ola mema makila ba nyama na bakila ba toro Yesu amemi makila na ye moko wana eza na Hébreu 9 na Hébreu 10 amemi makila na ye moko tango amemi makila wana esopani makila Yesu eye ko couvrir lisumu te makila Yesu ende ko ôter les péchés. Donc rôle la makila ezalaka ko ôter les péchés.
makila elongoli lisumu pe elobi Bible elobi que tozwi rédemption éternelle. Vous comprenez ngai? Très bien. Tozwi c'est-à-dire asalika mosala moko pe mosala asali eza parfait. Sikoyo soki yozotambola na tabernacle, hein? Soko komi na hôtel, omona ka likola hôtel boye makila eza wana. Omona makila na ba corne. Vous comprenez que c'est que soki makila eza na ba corne, sacrifice moko esala maki nde tikali makila na ba corne. C'est-à-dire makila wana tikali nde souvenir. Ya mosala souverain sacrificateur asalaki pour écouvrir sacerdoce toute une année. Vous comprenez? Siko Christ tango aye olama makila banyama amemi liboso anzambe po nzamba agréé biso makila na yemoko parce que bambeko bapesaki ya banyama nzamba ndimaki yango te yango Hébreux salomiti na vuli ni sacrifice ni holocauste mo formenga corps pour na sala volonté na yo moni mokolo Yesu atalaki mokolo Jean Baptiste alobaki que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde nde mokolo yebana que Yesu akufa mokolo yango wana parce que il fallait motomoka akufa po longola lisumu bato nyonso wana ezalika musala liboso makila esalaka musala mibale makila esalaka makila ezalaka elembo ya alliance. Yango Bible lobi ke soki alliance o Moïse asalaki ba ignoraki wana makila ezalaki alliance mo parfait. Yesu akaso converser makila te pa contre alliance mususu. C'est-à-dire makila lelo, makila ndenge toza nango lelo. Ezali susu makila physique te parce que makila Yesu e purifia conscience na biso. Obi verset moko loba ke moto avivaka na maloba na lipate. Moto avivaka na maloba nyonso utaka epa na nzambe. Moto azalaka tripartite. Azalaka na nzoto, azalaka na esprit, azalaka na âme. Nzoto eliaka lipa. Mais âme eliaka lipa te. Âme eliaka liloba. Siko liloba yango o makile eliaka. Nde soki moto ayoki lilo o âme eliaka. O âme eliaka. Nde yango babengi makila. Donc makila o eza ko sanctifier moto ezolongola lisumu ya moto lelo. Soko moto ayoki liloba croire na liloba. Atie foi ezongisi na mosala écluse parce que ti lelo na ba corne makila eza na ba corne. Donc ezongisi na mosala oyo Yesu asalaki na croix. C'est-à-dire la bi Yesu akufaki mbala moko po akufa mbala belete. On suppose que lelo na sumuki parce que na tanga mobeko soko muta sumuki amimaka nyama ba egoshe bazu makila. Soko sumuki su lobi ba mimi nyama ba makila. C'est-à-dire soki ezalaki mbeka Yesu ezalaki ndengwana Yesu alinga akufa mbala belete. Yesu akufaka mbala moko makila wana esopana mbala moko yango mwen na Apocalypse 5 tango Jean azoluka yeba ke nani akofungula livre Bible lobi ke l'agneau atombwamaki na ton lokola immolé pe ba 24 veillards bakomi koloba tie digne d'ouvrir les livres de rompre les sceaux parce que tu as été immolé, tu as versé ton sang pour racheter tout tes peuples, toutes tes langues et toutes tes tribus. Makila esopana pour na rachat. Maintenant, si vous avez l'église nyonso abela makila, bazala libungi. Non, je crois que na répéta que na émission eleki. Bato abela makila, bazale na ignorance. Ba yebité. Or ignorance na Bible est trop dangereux. Parce que ce que zotanga na Apocalypse 6, ba cheval bazaka mine cheval ya pembe ya motane, pe cheval ya palpe cheval ya mwindo. C'est-à-dire esika ignorance ezali. Ndi esika Satan salaka makasi. Au moins ba benga mutu archbishop, eza ignorance. Mutu na benga na motema na yemo bima za ignorant. Abosani ke na mokili souverain sacrificateur ezalaka Christ qui est l'archbishop ancien des anciens. Donc c'est-à-dire tant mutu obela makila, obela ngo par ignorance. Abake makila na Yesu, Yesu pa na likola biloko akolia. Makila ma Yesu et purifier. Non Yesu akufela ki biloko akolia te. Yesu akufela. On dit verset moko soi-disant prophète moko appelle ça qui Apocalypse 12. Que s'ils l'ont vaincu, c'est à cause du sang. Au moni, nzamba zaganelo ko babenga le plan éternel de Dieu. Croix, peut-être que l'homme comme na koloba, croix ezalaka l'explication de l'éternité sur la terre. Éternité lingo lobanini. Éternité ezali esika moko absence ya temps ezali. Nzamba zalaka kuna. Soko nzamba conserva ki plan ya makambo nyonso ya mokili kuna. Et si quand Nzambe passe à la programme, na ebi que un jour, Papi Gen, na docteur Jean Gongo, va faire un plateau, bazo solo la. Wana za plan Nzamba la éternité. Parce que l'éternité, ne za plan si quand Nzamba sala ke ba oyo ba kobika, ba kobunga. Parce que tant que Christ a commis na croix, a eu ba promesse ya éternité nyos.
amemi éternité sur la terre. C'est-à-dire, bato bakobika, nzambe asali bato bakobika. Bato bakobika te, nzambe paye bato bakobika te. Le quoi ayebi da bato bakobika. C'est-à-dire, tant que qui na quoi, a rassemblé qui bana nzambe nyonso bazana mokili. Parce que Bible lobi, na Jean je crois bien 11, a lobi que eza nécessaire, motomoko akufa pour rassembler na kati nzoto na ye, bato nyonso babungaki na Adam. C'est-à-dire, Adam, koko ya Adam ebungisaki bato. C'est le quoi tour de bail bat se perdre. Mais lui Jésus Christ esangisi bato. Donc, ce que Jésus asangisi absolument parce qu'afuta qui prie à makila. Mais mutusuka azui makila, tant que s'il a vaincu c'est à cause du sang. C'est-à-dire nzambe tant a tracé plan à salut. Parce que salut est un plan nzambe tracer. A sali que ngai na yo papi gen, tokobika dans nzela enlèvement. C'est-à-dire tosobanga nzambe, toza ko battre la promesse, tota mona sanctification. Mukolangwe koko kaswa de topete beti premièrement bakufi basekwi tokomi transformer tokia kokuta na mokonda les airs. Andor ya plan à salut biso tobiki. Bato musubi bakobika. Reste à Israël oyo après enlèvement d'être mbaki ne côté ya bango bakondima maloba wana. Mais la bête l'antichrist parce que les lots tozana plusieurs antichrists sur la terre. Bato lokola bambuko ce sont parmi les plusieurs antichrists. Oh, l'antichrist est belé. Non, mais il comprend absolument rien. Il ne comprend ni les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire, après enlèvement, bato musubi bakobika eza Israël. Bakobika na nzela ministère 2 témoins. Siko bato wana bato bakoboya kozwa marque de la bête oyo ka marque de la bête. Je crois que toko expliquer ngona ba émission ko ya. Bato bakoboya kozwa marque de la bête bakokufa. Bakodima bakufa mais baguma la Satan pour babika. Mais loko ni kobikisa bango parce que nzamba concevoir ka sur le plan éternel. Bango bakobika ka na nzela grande tribulation. Mais loko kobikisa bango na ezaka mosala ka moko Yesu asalaka na croix. Asombaki na makila, asombaki bango pe na makila, mais plan ya bango ya salut eza retardé par rapport au ministère de 2 témoins. Yango bala biso ki bango bakolonga à cause ya makila. Ilingolo batendenge zaboye, est-ce que so bengana démon na makila, na koma makila maiso. Na makila maiso na bengani démon. Mais obengana ka démon na kombo na Yesu. Bible lobi to suma bilo so bazoteka na wenze. Pour onyo se kelama keza malam, mais tout lié avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout sanctifié on a makila ma Yesu. Makila ma Yesu, c'est makila ma Yesu qui pona ko sanctifier batu. Ba âme. Mais obi keza moi pas si pona lelo yo batu ba comprendre makambo parce que moi makambo kota batu tina moi l'épinière. Normalement to yekola bongo, ba lakisa biso bongo, etikala biso bongo. Mais le koya ko lobaki non makila ma Yesu ça. Obi keza mo boy batu misu ba dans la confusion tisiko parce que batu ça dit les gens ils arrivent même pas à comprendre pourquoi les lots to ko baki non makila ma Yesu Christ ko bela makile za mabe. Omoni ça dit tu batu net mo confusion no mitu quoi. Yango nazo le barat. Omoni adoration Bible lobi que tabernacle terrestre, ils ont culte terrestre, ils ont ombre et culte céleste. C'est-à-dire avant adoration ils ont mokili, adoration ils ont na likolo, na likolo ba ange ba adora kanzambe, ba 24 réveillards ba adora kanzambe. Si ko comprendre que Bible le ba 24 réveillards tant ba moni agneau a télémi comme immolé, comme blessé na croix, ba bandi ko adorer. Ba boza digne à recevoir honneur, gloire, puissance parce que au sopaki makila. Au sombi tout est peuple, toutes les langues, toutes les tribus. C'est-à-dire, nous avons Yesu pota sopaki makila, makila wane sikoli biso, pepe si biso elonga nanzela lisumu. C'est-à-dire, Yesu, omoni nzambe élevé, abikisa kite. Mais nzambe tant wala tinzoto ya faiblesse, comme le kola agneau, asopi makila na ye, parce qu'azanaki simple et innocent. Nanzela makila wana makila innocent elongi nde lisumu. Donc ça dit le roi c'est tanga wana et suka kaka wana. Donc tous en a toi bela ngote. Te soko bela c'est-à-dire soko zo bela tango sa lisumu eza lokola ke ozo lingo kufisa Yesu mbala. Mo ke Yesu akokufa mbala belete lokola ba sacrifice mobeko za kopesa. Muntu muso bana banda tongo makila c'est-à-dire erreur. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que mon peuple wana il y a za berger. Aza berger na simane azo kambali ngomba ba église ba tupé full ba te belé.
tant où il y a un libunga bosko batu oyazo kamba parce que on donne que c'est qu'on a tant où il y a zo le non tobe la makila biso to landa ye ya za berger na biso mais ce que ceux qui berger za libungi siko il sort na biso ozani omoni na bible tozalaka pe na ba pasteur ya bangulu ka pasteur ya bangulu bazalaka bandana lokolo bien na bible bazalaka pe na ba pasteur ya bangulu ouais omoni soko tangi Marc 5 mutu mabengaki fu de gadara aza kotama na bangomba aza koganga baokangi bachaine yesu akutani na ye alongoli milimo mabe ozalaki kati na fu de gadara bazalaki légion bato bilimo mabe lobi bataillon mobimba légion donc nde babenga légion d'honneur français donc bazalaki tala ebele kati na ye sikoyo bademo balobi na yesu babi tosengi yo kotindika biso libanda mboka te tika biso tokota na troupeau ya baporke troupeau ya baporke ezalaki na pasteur na bango ali bademo bakoti na kati ya troupeau ya baporke bakufi c'est-à-dire bapasteur ya bangulu bazalaka mpo ngulu atosokoli ye après quelques minutes azonga na salité mais moi na nzambe ya solo parce que pour la bi o baza nzambe ayokaka biso toza ko avancer na boyebi ya nzambe parce que la Bible dit ayebisi Daniel tient secret vers l'état de la fin bat ba otanga bukoyo boyebi ko bakisama to na tango mutu fo a boyebi bakisama kati na ye pote mutu banda ko sambela abada ko sambela ta la Bible le bi loko moko le Bible le bi écriture moko le bi boye le bi ke attention ce que zo sambela ou multiplier ma parole en l'air. Parole en l'air ingolo banini. Ozo sambela na makambo ekomama te. Demo na meliso makila maesu. Ndenge na moto kita tumba tata mwasi tumba noko. Ndenge na zabo demo na liye yo tala wane za ba parole en l'air. Parce que nzamba yo kaka liloba na so mta osambela zo répéter liloba. Na pese exemple mon écriture. Yesu alobi boy. Abi prier pour na bato yo basa ko maltraiter bino bo sambela pour na benemi na bino eza lokola makala bo tsotia lokola moto na bango c'est-à-dire moto azo sala nga mabe façon nga ko répondre ye eza ko sambela pour na ye façon nga ko répondre bato no solo mabe ano bakufa te wana eza biblique te wana eza ba intimidation et puis eza baza ba pasteur ya bangulu mais olanda yango pe oui ba pasteur ya bangulu pe na bangulu moni bangulu basiliki moni ngulu basilika na kati ya bergerie donc ça dit to ba ke ba église ba kende eza no église ya bangulu ko bangulu bazo ganga moto moni pe na muta zo sote mso si machine azo pati na bilanga moto mbulo yo retour à l'expéditeur ndoka ngulu ndoka pasteur na zangulu donc so pasteur na ngulu c'est que bon ngulu wana kuto donc salité ko sakana te ah la na bien yo uti wapi non naza awat yo ebi ke yesu epseki bayekoli ava babanda kosambela basengiso bi enseigne nous comment prier bato ebele baza enseigné te ne basambelaka il y a une manière de prier obi yo besa demi-tour noto no yo uti wapi naza kaka na mboko ndenge naza kaka na piso le bambula na sali na mboko yote. Prochainement, là, si tu as sur parce que ma makila oyo na moni eza vraiment eza profond. Tu as eu que les kangoka bongote et prochainement je crois que tu as makila oyo puis tu as mabadim na mamba moto parce que ce que kota mabadim na mamba moto awa. Tu aussi cette émission les lots. Et puis batam ba lemba ba olemba. Parce que mais donc makila ma yesu pe to la non ba tuté. Te makila mayesu et petola et c'est petola conscience omoni tango omoni babota makamu na ya mutu bakoma mwana mutu te tango tobota maka ba fils d'Abraham yango liloba ka ko kango nzaba tina liloba po kango la ba fils d'Abraham sko tango to kango la maka délivrance de choses lié na prix Jésus afutaki na croix ce que biso tango to sambela kata saint tango baliaka ngo baliaka po ba célébrer na mémoire na mosalo Yesu asalaki na ekulusu c'est-à-dire biso to kumisaka nzambe Yesu Masia po ta sopa makila po asikola biso pe asopa makila po conception na kati ya alliance pe makila e purifiaka conscience ya mutu
mais les saints beaucoup na batore ma pureté de la chair mais mutu na kati za kozala toujours salité mais tant que soyez à purifier yango mon temps gens ont définir prospérité abi je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme prospérité bandaka na nzoto te et bandaka na âme tant âme ya mutu za purifié par la parole nde matina esprit est indiki chair et là on est ko sala ke biso mbale to te ka ba produit moko ya yo zo tambola yango zo tambola te to tambola dans même prix c'est-à-dire il y a un problème dans la vie na yo mais ce qui âme ya moto eza éliminé eza bien nourri na parole connaissance ya moto fandi utako sambela conformément ndenge ba sambela na yebse ko na émission leki nzamba exaucera biso des fois pour atalaka penser toi na kati ya motema soko zo tanga comme proverbe 31 la femme vertueuse elle pense à la chose et elle acquiert la chose. Moïse nzamba yebisi loba na rocher. Moïse a ba rocher bien qu'ils en a été prophétique mais dans les écritures dingue comment Moïse a bêté qui rocher mais ma yebimi mais nzamba yebisi Moïse loba. C'est-à-dire makamusu ba osambela me kozanga koyeba ndezo sala bango même tazo sambela moto ezika tala nga mama na sambela na komba osi omona mama na bazo sambela alobi na koti na kati avion na charger ba bombe na kati avion B50 na bandi ko bombarder boum 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 yemo boum boum pour ba pasteur bangulu enseigner donc à quoi ça mangulu or bible lobby nous n'avons pas la bible tumbo tozo bunda c'est bitumba nzoto te c'est bitumba molimo poto longa yango faut to apena ba arme spirituelle ce qu'on va dire que ba arme spirituelle foi vérité ceinture zèle évangile épée de la parole yango ba arme de l'esprit auto bunda na parce que yo bandi est-ce que ba lobi ke ba arme ko bunda na una sateza moto ba arme auto bunda na ngo eza makila okoye ba église ya bangulu ndengeni oye ba église ya bangulu parce que eza église oyo makambo nyonso basala kezalaka conforme na parole de Dieu te ba pesi ba tu prophétie aneo bokomona ane petit sili bamoni eloko moko te bamoni pelo mote mutu po tu na zate bomoni église babi bon aneo biso tolata basinga rouge ondenge eza bona kati église aneo biso tokoya na de 30 tokoya na blanc ba église andenge wana eba ke sa ba église oyo ya malamu te ba église ba tshaba na mutu soko bombo ya mutu eza malamu te bazoloka ekaka te banduki kaka non makambo se komela bato na vie ba épreuve nzambe asalaka mpo te moto aya kondimela nzambe tala aveugle ne abotama aveugle baye koloba tuni est ce que ye mutu asumuki baparent nini basumuki abi te azalaki boye mpo kembo na nzambe emonisama Dieu se glorifie dans beaucoup de choses omoni bato batangaka bible malamu te bible elobi la bersion de l'éternel qui celle qui est enrichi ça ne se fait suivre à aucun chagrin. Est-ce que nzamba ko pambola poko na problème na mosi na yo? Nzamba ko pambola yo poko ennemi na bato. Nzamba ko pambola mbongo ebele poko na basi ya bato. Te oko ba pe na mbongo wana ezanza mtapesi yo te. Poto ko ozangi kimia na mibali ya bato ba ko boma yo. Mbongo meme na liwa. On ezali pambola te pa nzambe te. Nzambe soka pambola mutu faut sécuriser mutu wana. Yango moni ba ensemble ba ngulu ba kosambela te makila naza kobela makila ma Yesu makido yazo ba te siko bangulu pe balinga place wana to ba ngulu yo so mona ngulu a changer environnement bon to sisi en tout cas le to sisi hein on a lelo nzamba zolukum le basu kazanini pour la to sisa ceux qui peuvent lancer toujours appel oui bien on lance appel il y a débat parce que débat 2026 soyo photocopie parce que faut mieux fongwama musu paye la biso connaissance savoir naie aya na auto partager awa alors lancer appel et puis se repère samboté pour tout si ça na biso oui d'abord on lancer appel en tout cas pour la gloire ya Nzambe bible toute plante que mon père n'a pas semé sera déracinée moto nyonso yo likanisi ya malamu ya Nzambe za kati na ye pour permettre biso tolongola mpe bakona mabe bato balololi na kati ya mboka opona kolongola bato liboso na Nzambe surtout ba makambo ba église ezalaka te bato bafwa sambela na ndako satan kutaliki na bato musu na mayele parce que dete sur le site de lobby que l'adversaire
s'élever au-dessus de Dieu, akokota na kati ya temple, afanda lokola nzambe. Satan même yebo kwa yebike, tango Christ na levement ko kende. Akoyaka kofanda donc ba église pe et kozala mais le Saint-Esprit akozala déjà asiakei. Et bah toi on a déjà besoin de l'église et permettre biso tout ça là ba débat constructif, ba débat constructif, ba débat contradictoire. Ça dit ngana lobby il est écrit, yo pour lobby il est écrit. Ce que vous avez disposé, vous avez un thème na yo. Ou bien on a proposé thème ou encore makambo na zolba sur les sons, sur le feu, sur le feu, sur makambo balien, au monde qui za bongoté. Je crois que tout le la vie est ouverte parce que je crois qu'il faut remplacer et comme parmi la première chaîne chrétienne quand on sala ka ba émission kana lingala te to sa pe émission en français pour na ko benda bato mususu même en anglais hein en anglais to ko zo pe na muta anglais afandi wana ba to bandi pe ko loba donc to sala ndengwana pesa mbote na pesi mbote pa ya leki na ngai pe ser na ngada le seigneur Iget Kenemo na pesi mbote na Yannick na pesi mbote pa ya Yannick na pesi mbote na Alain Fataki na pesi mbote na pasteur Philippe Mukenge ya Assemblée des Saints ya Dordet na Pays-Bas na pesi mbote na pasteur Crispin na pesi mbote na ba santu uba panzai na mokili na pesi mbote na leki na ngana linga mingi Chanel Kwapi na pesi pasteur Badimo ya église ya Villeneuve le Roi mbote. Pesa na be mbote mingi ba ya Alain Bouchouchou la Nokopa Serge Petati donc Tita donc na pesi bango sombote sans zanga ko remercier on équipe na mobimba obo sala musala mo makasi parce que la vérité affranchit et là vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira donc kola zalo ko la papa. Voilà, merci na bande ko nyoso bolandi biso. Je crois que ndeto lobia wa porte za pena polele pour na bino nyoso oyo bokozana besoin. 2026 to kenango boye bolinga te 2026 to kenango boye. Soki oyiba ke non ba benga ko pasteur yaka pe bandi bino ba mona bena ke non ozara pasteur ya solo. Po yo sa bandi bino ke non makila eza bien. Tobe la moto tokanga Satan nyonso no yo osala on a l'église. Alors docteur alobi ke no docteur en parole alobi ke no makambo nyonso wana ezalaka lokuta do yo yaka pisiko to vanda wa to kabola Chris fongola biso pardon Chris ndonga fongola biso pardon la sandi to vanda voilà ngasko no za kuna moni ngano za kuna yo za place nanga awa ya za la place ni wana. Merci na Chris ndonga la réalisation, merci aussi na Platini Chipamba. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolo Bella Vie officiel. Allez, bye bye. bazokitisa baplan etalagio toujours tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as pleuré saki ya 25 kilos tolobela vie toujours bana nyonso voilà awa toza na orphelina totika biloko ozomona totikela bana biso ya orphelin bazali Vas-y, moteur et pas l'autre, moteur en fait pas. toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba bazobimisa basikre ezobima damas
Oh, bah, soso kita, soso à carte kita. Les gars, on de la vie, toujours en forme. Tuna mwa 2000 tuna ba osimbika mikolo kozone mama mimi na mama mbote papa na ngai ngai na ngai ndeko Papigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka. Alors awa eleka ndenge nini travaillaka ndenge nini awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo toza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni koli te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni koli te moto motema nde kotutisama ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondeni tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele oyo ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti mona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalelinga bolamu omona ingratitude eza omona na epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango motema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonga ndenge otikoba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozongi mpe na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe semo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mopa mama mwana mama mpona moni lokola d'accord merci Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa.
yango tumemaki mwa don awa na orphelinat na bino et puis tomona bino totuna bino mpe mwa quelques questions par rapport ya évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait ngai nazalaka na association epuis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie bato balanda biso mpe baolanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticipe na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile alors bozala na bana ndenge nini awa zwa micro mama simba oyo olobana. Merci beaucoup. Nasipe komona bino mpe koyamba bino na kombo na Yesu. Amen. Ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango ke nakoma na esika bana oyo bazali bana bazangi bapara nakutana na bango mpona eza na mposa mpe nasunga bango ezali azali te bana bazali awa bazali bana bautaka boka leta nazwaka bango na balabala te bautaka boka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboka ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi na bana bakoki kotika maboka ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na pambe nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa maria mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na bisoki nga na mobali na nga nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyei kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazala kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye otali te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza misio moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na binzambe soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere bo nakokatere bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobandi alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efana asombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofengelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe soza mosala opesinga ondine ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati oto mawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebi so mabe
nakamaka bango na président mabonde nasengaki na priere mpe nakamaka bango kaka na kati ya priere ata molo yo boti lelo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndeko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzana mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala ono de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndeki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bonde ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monike apesi nga mpe bagi monike félicitations merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga tona makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano mtete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arrete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango nanga kasi ekole lopango nanga te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant po bazwa ata mamoke kote wana tuka papa episanga tikite moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako basotanga sandesili luka mbongo kofuta sandesili luka banseignant nde difficulté makasi oyo nazala en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato mite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na orphelinat motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso oyo mpe babanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora aza sur bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badifficulté eza makasi bana na bino bandrete na bino baleka bino baza na badifficulté soko nzambe azosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre ezali awa
bana oliba okoma pe na mboko de l'eau soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma pe tu soko batangi malamu te bakoma ko ngene right de souci na ngaza ka lelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natangama moke nabala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso nga na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe batu po bakokosenga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe batu bakokalisa bino eza mona kongo bakokalisa bino nakolaka na centre so nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpo na nzambe eza nasunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango po akoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwanga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tabe moyinga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu tala na bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà eleka nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okuzuluka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso.
ya liboso ezali losambo, ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter bato oyo baza na bino awa, bato baza ko encadrer bino, eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko, bitumba ezala te entre bino, koswana ezala te, bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za rajni. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni yo za. Oui bisote. Momelia. Ah les grands ni ça va. Yo aux discipliné, aux poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo, okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup, nzamba pambola bien bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? Ok, merci beaucoup Jean. Voilà, vous mettez la chambre à Bogo. Moi si moi tu as besoin de tout ça. Moi si moi kaka. Ozo rasoni. Moi si on le bazade. Souza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Où me hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais vous soignez ça, vous n'avez pas Lina. Vous soignez ça? Vous soignez ça, vous n'avez pas Lina. Vous bunda peur? Hein? Faut nous bunda Lina. Vous bunda Lina? Vous bunda Lina baninga, hein? Vous sambelaka? Ok, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Ogi lina obi websa nzambe enjwa koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière na. Bobete lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda ota na bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te boso na kapete respect boto sabato bazali boso na bino boyokani toyokani oui toyokani oui merci beaucoup allez bye bye merci papa merci beaucoup merci merci beaucoup merci ça m'a pas merci de tout ça. Merci. Merci. Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.